restons unis. La star, c'est Bellevue qu'on dit. Personne d'autre. Très bien. La star, c'est Bellevue qu'on dit. Personne d'autre. Dans le lobby, Babi Gosse Likambala attaché de presse à Bellevue. Batu Nyon Soboyo qui est Gosse Likambala attaché de presse à Bellevue. Très bien. Mais attaché de presse, c'est un contrat. Mais là, Moussa les Sili. To solo li babi ceux que contrat n'a vidé Sili. De yoko yina RTL parce que contrat n'a Sili. Non. Le roi Bamba Lingara Bellevue parce qu'il n'a Bellevue n'est pas soutenir Yope. Et ça ma kambo o biso to gardara bandi na biso. Oza journaliste. Ça la journaliste. Tout ce comme tchaka na ba place ndeti olobelaka ferre, olobelaka fali batu ba chayoka. Yoko mona ke ko manquer ferre to fali rester facilement. Pour batu déjà batie binga. Eza berrer. Restons unis. La star c'est Bellevue qu'on dit. Personne d'autre. Très bien. La star c'est Bellevue qu'on dit. Personne d'autre. Car dans la même émission, les solos ya Dacosta, Nagesho et Koti. Na mona kabango ba tournera te pana yo. Est-ce que mes attentes ezali? Wana selon ndenge ya lobaki parce que bango déjà si ba yako tourner. Mais après, ngala la pousse réflexion nga musika. Dacosta leki na émission. Pas Vincent. Na carte émission tourner pourquoi yo au tournera kaka pas Bellevue mais on retournera et pas ici la té. Est-ce que ezalaki important ya ko tourner question dans la plateau? Pourquoi Dacosta pour asukisa famille botanga na bino eza histoire d'amour, eza histoire ya réconciliation té. Maman nangai likamu munene boye. Potanga che d'amour wana to mona amour makati Si sauf seulement kaki tant que tu as l'intérêt na yo le capé au salape le rango bien pour l'intérêt baninga op baza pembe ngap nde naza boye naza nga problème motute. OK. Et so otali tango balongola nga na famille ezaki parce que nga na yaki ko bomba moto moko o na monaki ke epela mabe. Mais voici moko bima ona ke olongo ndeko nango commune de Bellevue. Tant on a des familles entre bino deux frères. OK, avançons. Tu vois, le voici moko bima oyo ngambo na zaki étonné parce que na teleng na bi attends. Makambo nyo seleki c'est salami. Mabe ona ba wi ba monya moté. Vous savez, ata soki Bellevue bimisa 1 euro na été na makambo nyo sa dadi de ba tunso ba loba. Mais ko longola ka ton na ya ko tourner film na yi. Ko ya ko land. C'est quelque chose de grand. Mame Étoile a sali sortie médiatique pour na koya ko lobaki botika ko finga Bellevue pour nga mutu na kendaki ko tourner. Très bien. Parce que monaki ke batu bazo finga Bellevue. Mais cordon na sortie médiatique na ya lobby pas ba benga Mame Étoile. Et ça parce que Mame Étoile a commencé à ça. Bonjour, naï moi mingi pas si là. Bah joyeux anniversaire et pas si là. Ne si là yebisa qui est na moni maman azo comme moi trop c'est comme na posa ya go tourner aussi vite bo bengi. Mais moi c'est faux. Une simple SMS. Oh maman lobika bonjour. Joyeux anniversaire. Ne sengi ke bo benga yemba. Et bongo Bijou la reine à Fukama. Yaka la poste à casting te. Chesou Bijou la reine à Fukama. Mais quand c'est nazolo, bolobi no bien. Na mutu a commis bonjour. Écoutez, tout seul. Na mutu a lobi bonjour. Joyeux anniversaire. Na mutu a Fukami a Leli. Na za vraiment na poste lo. Combien de fois ya Gabi a comment qui porte parole ya Sil? Plusieurs fois. Koloba mabe à Bellevue. Plusieurs fois. Mais où tu les canaux émission moi le bin nasa presse Bellevue bien la retourner babi mais c'est là bas quand bien babi sonité soninde sali donc baba makamunyo so gaba ndoko sala wana azaki na posta casting te ya Mame Étoile des azaki na effet koleka bonjour na yo wana na azaki na effet koleka. Mais problème donc on a besoin vrai besoin na libota bo lukande ni nya solo la yango. Vous comprenez? Maman langa ba bomba ka mabete.
parlo lingolo bani lelo oyo ndenge eza boye biso bagoso ezalaka ta mosusu vandi boye likambo moko esalami omoni ke eza mabe poto loba yango po mabe wana esani esile non kokata hémorragie mais okoyoka motu soso biso yaya koloba ngo te tokobeta lisolo nango te wana mabe tosola ngo te hypocrisie or ntango tozoloba ke boloba ngo te tokosola ngo te mabe wana ezocontinue cesse oui parce que bato baotala biso bazala na besoin ba réponse voilà. parce que tolandaka ndeko Vincent aloba très bien yebaka na relation bien te na belle vie et puis baa na problème na belle vie en tant que membre de famille en tant que frère na non mais écoutez au moins on a problème wana po yeti lelo yebisa biso problème te hein. Père à ma étoile eza makambo mosusu ça je vous dis frère ma étoile à part Bella Production a tournera déjà ebele ba film ebele ouais akendaka pe pas Jérémy a tournera mais comment ça fait que à quelque tourner na SB ne fait comme un problème parce que kobenga ekuna ezaki complot. Alors on a combien la famille Libota ba consommer film oyo ils ont quota déjà quand tu le bakao wala baza déjà na kao. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino Haute Bascule. Chaîne Abino et puis Sarabino vraiment l'information bio. Chaîne Oyo et c'est la Rabino vraiment ba analyse ya kitoko. Chaîne Oyo et la kaka wana. Pour na bino ba stress avec votre ce pays Darling Love nalingi bino mingi avant to banda na kopé sambote na papa Tigre manager de liste d'Elix depuis États-Unis bambote na yo un grand merci encore na ba famille Libota nyonso ba base tout ba maman na biso tout ba base ya Londres ya Belgique partout dans le monde ti na Israël ti wapi soki na Singapour donc ba famille Libota baza ebele de la part à ces pays na lingi bino mingi un grand merci encore na autorité morale mama comment to ti ko si sa fille na biso meurtrière vraiment qui impact et puis si impact na idéologie ya ndenga ko sakana te donc et bimisi ba swapant ba nyongololo ba leli a ti na suka ya ma mis na bango tout le monde déjà affiche na biso ya film na biso ya kala chemin de chaos oh eza vraiment kitoko makasi zabelai fait partie gazala chaos wana façon ba komeli yango Ebike, eza batebele ba yebite ke kawe ko mama bongo. Il fallait papa Tigra expliquer nga. Yango foko zala na manager mtetela de Lix mutu ezo sala nda expliquer nga bi non kao. Biso do tanga nga ba sao ba dindi. Non. Kao, chemin de Kao, ezo banda kalamingite. Merci beaucoup na Exode Mikebi na Simaya Kabera. Lolo vraiment na émission na biso vous avez droit de savoir pour na prometa ki bino bando yambela bino toujours batou ceux qui muto aza disponible te koya na plateau na biso to kolanda e mais lelo na yambeli bino vraiment frère na biso bino bolingaka mingi Gos Kitambala vraiment apesa bino o sala la fierté longola biso souci ya dadi Kitambala personnel vraiment sala ka fierté ya famille di Kambala vraiment nazaka na ba respect mingi na ye nga na benga kaka ya Gos malgré tout toza biso nyonso tolobela madame bevi tosa musala esika moko menga na ninga ko benge mingi ya Gos Exode Mikebi soki toza liloba moko balandi nanga nyonso ya Haute Bascule bamona Gos Kitambala oyo toza na ye bonjour ya Gos. Ouais, bonjour maman Nanga Derling, bonjour na famille Libota. Mon numéro bazolanda biso dans le monde. Donc voilà. Merci beaucoup Gos Kitambala. Totali film na biso meurtrière et Sili. Moi résumé mon qui est puis film na biso mususu zo banda
chemin de chaos. Voilà une très belle histoire. Dès que maman Belleville a mis ça dans le Pessabiso, le film est bien goût. En tout cas, Moutinho a tiré les sons dans le film. Voilà. Autant que le Pessabiso, ou autant que le Caliboso, a zongi ça qui biso makambo ya sida na moto parce que batu babunga ki yango. Naskini et puis voilà, au Pessabiso, au tu kotala awawa. Meurtrière de tout à l'ango, Moutinho soit pas tiré les sons dans. Moi, je suis sûr et certain que elle film, on est sur les 2 millions de vies. Ok. Sur les 2 millions de vies. Aza peut-être, je ne sais pas, mais Aza peut-être la première comédienne Oyo a commis 2 millions de vies dans le film. Donc, elle est à féliciter. Et so là, c'est que Moussala, Zosala, Azo continue à faire sa biso la meilleure de lui. Et moi, Azo la biso que malgré succès zanango, malgré Koko ma place au Yaza, mais pour na yemoko, Azo mona kena na comité, Azo multiplier l'effort, Azo continue à na ko sorte mère. Ngai quand d'autres présenter wana nazo ça la fierté dadi za acteur comédien ou ebando ça la ne bien. Très bien. Comme film chaque jour na moi moko tira 3 ou 4 et puis ça rate toujours et les cara oyo ezala qui liboso et c'est pas une mince affaire. En tout cas Belleville qu'on dit c'est une personne à féliciter. Écriture voilà je vous assure maman nanga eza jeté. Alors on a kobenga famille bota ba consommer film oyo ezo kota déjà quand tu le bakao wala baza déjà na kao. Merci beaucoup Goski Tambala tozo kende molo mais Goski Tambala tango lobby eloko lobby ke au sala la vérité yaya dadi ki Tambala o atika biso personnel to monaki ndeko na yo Vincent avec une sortie médiatique awa sur affaire mame toile nenga kende ko jouer na ngambu ya ndeko sila na invité analyse nini okoki ko salela biso wana et puis il faut ça la analyse des côtés hein. Il faut ya na famille il faut ya na vie professionnelle parce que vie professionnelle ya na kati vie ya famille pesa na kati poto yoka ki ba dire ya ndeko na biso Vincent ekolobake muto apesa yegu ya théâtre soki de l'osa musa théâtre oyo eza ya dadi kitambala mais kota la sortie médiatique na et puis na makambo azo sala est-ce que ya dadi pe wanda ko sala ngo kaka bongo. À vous la parole. Non, écoutez, ce qui toque pour le but, tu as la famille, tu as la vie professionnelle. Ce qui toque. Pour analyser tous les deux côtés, pose à la l'aise. Ce qui toque na côté la famille, c'est vrai qu'il y a des motos. Pesa ki biso nyonso guya ko le Kana TV Vincent ko cité parce que il y a des grands frères autozala qui mais biso to viva qui mingi na lupango wa famille et tu vois biso to viva qui mingi na lupango wa famille tozala ki bato ya koloba te que oui ezate que mutu mususa azala soki na mbinza biso azala soki na soki na ngirengire non nous tous sommes nous grandis dans la même parcelle, dans le même daku. Donc, ezala qui évident que Dadia pesa biso elengiwana. Tu vois, parce qu'il y avait des acteurs comédiens au bandé quoi pour tourner ba film na bango pe na lupango na biso, na banda ko super ba venir parce que Dadia zalaki. Vous comprenez? Mais seulement quand que tango to botamara, mutamabota mara la mutema la ye. Donc tu kolaka akolaka linaye donc voilà donc muna mutaza na ndenge na ye oazora makambo et mutu ayebi ndenge nini asangajaka na makambo na ye donc c'est ndangina lo par rapport ya vie ya vie nous la famille quoi alors ce que ce but na vie professionnelle chacun aussi fait son travail. Moi je pense que tant que tu as Moussala Moussala, il y a d'autres personnes qui ont Moussala, c'est vrai. Bamsou bazaya Moussala Moussala pour ça sur les meilleurs de lui batuba c'est plein Moussala Moussala. Bamsou pe baya ka Moussala Moussala pour na bénéfice na liboso. Vous comprenez? Pour na bénéfice na liboso. Et je suis sûr et certain que y a les camarades tout ça la rata yondo dans la plateau no boé ceux qui au benga la plateau parce que vous avez bénéfice pour ceux que l'eau est cotaté au benga nga pour na tout tourner vous avez perdre sa temps. Donc c'est à dire que quelque part mutula mutata la non intérêt naie par rapport à musala oyo azo sala mais sauf seulement kaki tant autant l'intérêt naio le capé au sala pe le rango bien pour l'intérêt baninga op baza pembe. Parlons le molobani.
Est-ce que bobongi ça déjà ndeko non? Pour famille kabwana ka hein? Non mais écoutez, nga nde naza boye, naza nga na problème motu te. OK. Et so otali tango balongola nga na famille, ezaki parce que nga na yaki ko boma moto moko o na monaki ke epela mabe. Donc c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas des problèmes et je crée pas aussi des problèmes. Et puis nazaka vrai. OK. Nga nazaka vrai. Ce qui n'a vu lelo, non ebiso vérité moko yo yebite. Je vais te dire clair. Vous vous rappelez un jour mususu tozala ki na si je me trompe peut-être qui m'attend à papa Richard. Oui, na ki piaka. Na ki vraiment na mbongo te mais j'étais obligé ya matanga. To longo na matanga on a ba sengi biso to se retrouver na restaurant. Na restaurant Madame Belvi. Okuti nga la veille na libandati. Oui oui. Parce que na tamzangi na nga piaka, na nga vraiment la larti na veille na libanda. Mais yo muto go bien nga. Obisi ngobi noko bongo veille bana bana biso bato babele babière kuna nga na nga piaka na milaka koka mela piaka na veille na nga na zele singa te yaka osombeli nga secret wana. Est-ce que vous bien oso? Non, il ne même pas rappeler nga ngo. Oso comprendre? Mais yo sombeli nga secret wana. Mais bato balaki combien? O ba lekenga na porte wana. OK. O ba lekenga gosse na porte. Pour sanga ke aya mais yaka ko na sombela taji. Mais ngai na ndenge na yebi ndenge bible bisa biso ke mutu so apesi okata mai faut senge merci ngai etikala ngai ngala uti musika pona ya tipa na yo je viens de loin mais tango bengi nga na sali effort na talité ko pesa ngai ba $10,000 te c'est juste un jour kabilenga na makanti pete ke un jour benga nga pona na plateau na yo même pas mais ngai etikala nga non la fille là non. Pour elle, je vais partir. Parce que elle aura ça là pendant un jour, on a zalaki n'a pas besoin. Parce que pendant pas de si comme on a baillé tout, mais comme la Guinée l'autre na isolé, na qu'elle avait un gambo mais hier le molinga côté Singapour na vanda na bango. Donc c'est quelque chose oh ngai et ton qui met il faut na tikala nango. Na besoin ça là. Et le belé na komi mbala moko par là ulingo la kisabiso assistance ya Madame Belvi envers ya Dadi et malade. Ben écoutez, parce que tu belé ba nié en apparemment ben faire ça le côté à utiliser ya Dadi. Écoutez, peu importe les gens vont parler. Au début non ebi c'est le moment là ngai dernier ko longwa nga na ndako nanga tina ya panayo c'est parce que na respecté. Pensez-vous pas que naza maramuso au salate ka pona ka bo dans l'émission non? Ceux qui n'a respecté qui oté nangana yate, ceux qui n'a considéré qui oté nangana yate. Vous savez ata soki belva bimisa 1 euro na été na makambu nyonso Dadi nde batunsu baloba mais ko longola ka ton na ya ko tourner film na ye ko ya ko juste kota la wa c'est quelque chose de grand le kimbongo c'est ça c'est quelque chose de grand donc c'est à dire que ezelo oyo nga na mutu na nga dikambala boina koki kobosa na ga yango te c'est ça yango salaka air ya sortie médiatique ya Darty. Oui, c'est ce que na monaki que non et attends écoutez na onyo son ngana yebi parce que nous sommes en boloba na TVT mais na ba geste onyo son ngai na monaki ba onyo son ngai na yebaki ngana za journaliste ona bandi kala oui na musique na sala ka musique mais na ndo sala mambo théâtre te mais bande ko empêcher ngate ke likambo boye oza na famille na yeba yango ndenge eleka vous comprenez? Moi, na Dadi, il y a mibale, à Silisi classe, Belvé était là. Vous comprenez? Belva Zalaki. Moi, na Dadi, à Belaki, Belva Zalaki. Moi, na Dadi, fallait anniversaire, Belva Zalaki. Dadi a Koufi, faut Pierre Tombal, Bassal après une année. Belvis, elle s'est retournée dans le cimetière. On m'a appelé au téléphone, on a vendu Belvis, Gabriel, poto sur la neni, tout ça, la peau, na maramba Pierre Tombal. Comment voulez-vous qu'une personne comme ça, nga gosse, na vendu dans mon sortie médiatique, moroboé, et y ait la carte de sa famille par rapport à tout ce qui s'est passé dans la vie nae, ou il y a ça salaki, boya koloba makambo contraire. Lelo na lobeto sur famille et puis sur vie professionnelle. Ya gostan au soulever et loko lobi au mona mutu moko boye aya na sortie médiatique. Parce que to landara ndeko Vincent aloba très bien. Yé ba na relation bien na belle vie et puis ba na problème na belle vie. En tant que membre de famille, en tant que frère na.
Non, mais écoutez, au moins, il y a des problèmes. On a pas y a-t-il là, il y a des problèmes. Non, mais écoutez, moi, Vincent Zan vient d'être mieux placé. Il y a pour répondre à une question. Parce que quand il a trouvé Bissayo, tu botami, tu colinda, tu mets mutamtaza, mutemanae. Et puis, mutamtaza la makampunae. Vous voyez, c'est Vincent qui a parlé qu'il y a un problème hasard, un problème particulier dans la Belgique. C'est lui, il va y embarayer, on a l'air à tout dans le baraquet. J'ai un problème. On ne faut pas insister à rapport à un problème aux aranim. Parce que Belleville, non, tout le monde a été la sortie médiatique morale l'école au moi j'ai un problème avec elle. Apparemment, on dirait problème, mais ça pour ce problème, mais ça Vincent Zan déconnayo. Et si quand on déconne, on s'allait ma bien andimi que yo soutenir place wana. Mais écoutez, notre quoi bisayo le moment on a début mission na yo que dès toza bona ba vie privée na biso et ça makamususu. Ba vie professionnelle na biso chacun a sa choix na ye. Et vous savez, nga lelo na za famille bota parce que na comprenait qui na za qui famille bota et libanda. Parce que Belfast a déjà de quoi dit moi je faisais déjà partie à famille. On se comprend tout dans la makambu na libanda. Parce que ngolo bateke loko la biso na toza famille bota faut biso na ko loba ka makamba théâtre parce que nga na za qui na nga la makamba musique mais toza na kati ya famille. Na kati ya famille. Mais ce qui nga la na mona ki non il faut na ya ko loba makambo parce que na mona ki non et qu'on les caboité parce que makambo ba to loba c'est pas comme ça. Parce que Dieu est juste. Très bien. Vous comprenez? Parce que Dieu est avançons. Na raisonner qui a tant mokolo côté na mutu nanga que et que kolongo sisanga la famille. Na famille. Parce que nga la monaki que tant lo ba kolongo sisanga na famille kabona deux parties ba o ba yokela yo. Mais voice moko bima ona ke olongo ndeko nango comme ndeko Belleville. Ah, tant lo ba deux familles entre bino deux frères. OK, avançons. Tu vois? Le voice moko bima oyo ngabo na za ki étonné parce que na teleng na bi oraton. Makambo nyo c'est leki ti salami mabe wana ba ba munya ngote. Mabe wana ya munya ngote. Comment expliquer que yo yena likamura mabe et puis ngana yeko bungisa yango pona ba vie na biso moto. OK. Mais yo omona ngo mabe. Na ko battre la vie à d'artiste. Donc c'est évident. Vous savez le monde o eza mabe. Ba terrain oyo ya makamba ba cinéma o eza très glissante. Alors pour la protéger moi pour protéger biso moko il faut qu'il y ait koboma moto wana c'est ce que moi j'ai fait donc na mona ki et puis la boma ki ngo ka pour na sentiment j'avais raison na na koye bisanga contraire que Belleville après liwa dadi a continué ko sunga dadi na nzela ya bana lai qui va me dire le contraire? Mais personne et c'était sans intérêt. Belleville tant que ça la Pierre Tombala ya dadi. Tant que ça Pierre Tombala. Elle a gagné quoi? Tout sur la rapembe. Na roye biso au moment nga Belleville ça la 100 000 vues na pièce moko théâtre. Biso no toza ba youtubeur. Ba ye bisangai na YouTube sur mutasali 100 000 vues. A reçoit combien? Par épisode. Par épisode. Maintenant, il y a combien de gens qui bénéficier de la dadi? Parce que il y a déjà na film n'est qu'un moko. Elle peut gagner. Écoutez, tout le bon expliquer. En tout cas, bon expliquer. Ça c'est que non c'est la Belleville calcul il y a bon à gagner na YouTube. Mais si tu as YouTube, tu as ça l'analyse. Na film moko il y a Belleville, elle peut faire $12,000. Yes, ya gosse. Maman international à l'obango yo pour lobby ngo lisou. Mais attends. Non, on bisa OK. Et le problème hein. Mais non, tozo solo la pembe. Parce que pendant ningi ba tu vas comprendre que Belleville n'avait aucun intérêt ya ko ya pour côté le kambadadi pour gagner mbo. Parce que la film na ye moko kaka. Azo sala 100 000 70 000 vies. Boto kita. C'est un épisode moko sali 50 cas par exemple. Tu check à 100 000 ou 70 000. Sur un film, il PC $500. Un épisode moko, tu check à bon. Épisode moko c'est PC $500. Soit comme le deuxième épisode est comme $1,000. Soit comme la 4 épisodes à comme mais c'est 2,000 non. Très bien. Si tu check 2,000 on a nenga salara 10 épisodes ou 12 ou 13. Est-ce qu'à cause en a moins de $7,000? Pas du tout. Si tu as déjà moins de $7,000, le film est mort. Si on a moins mobimba, habitué libino 4 ou 3 films. Est-ce qu'à cause on a moins de 30 000? Si on a combien il y a pour ça la Pierre Tombala dadi? OK.
En tout cas... Non, pour venir salir son nom. Non, toi, sola, le pembe, toi, sola, toi, n'attends. Toi, n'attends vraiment, yaya. Yebisanga. Vraiment, na yoko. Yebisanga. Combien o yé, beaucoup pesa yé, pour y ça la pierre tombale, yé, pour bénéficier, non? Na ba dire non, ça na comprendre bien, on va parler, boendeko, à jouer, na relation, ya, en tant que papa, ya moi, on a utilisé, moi, on a des vidéos. Non, moi, je suis pena makamona pela na linganga beta na solo ngo pela société parce que na linganga to coach ka moi na tese le kalango. Na tie ka juste parenthèse parce que yo posé question. Je voulais que batumsu sunde ba lobaka. En général, nde batumsu ba lobaka que belle vie à salaki boy, abandaki ko liba bande ko sala boy. Ce sont des fausses news parce que tant que sali calcul na yo awa ya ba film na ye o mona que mutu ata mon côté mamba Pierre Tombala na lo ba belle vie. Soit $20,000 que les boss à Pierre Tombala dadi. Parce que c'est faux, bah dit que l'équipe belé. Pierre Tombala nous a ça en belle vie. Mais bah azaki parmi bateau salaki. Salaki. Vous comprenez? Azaki parmi pour le bar chaque jour. C'est pas l'argent qui compte. Belle vie ça 100 francs ou rien, mais elle était là. Assistance kaka. Téléphone, de loin de près, biologique pour que baye bandeni ba pour ça les pito sali yango. C'est quelque chose de grand. OK, merci beaucoup. Yagos Kitamba to kanga parenthèse, wana to na parenthèse affaire Mama Étoile ko kende ko jouer et pas de ko sila. En tant qu'analyste, en tant que aux appelés qui aide d'adio mona ndenge batu bazo évoluer na théâtre. Lelo ndenge makambo ekomeli mutu soka ke joua comme na problème aye motalaka eza miniature tribunal ekezo. Non mais écoutez, affaire à Mama Étoile eza makambo susu. Ça je vous dis vrai. Mama Étoile à part Bella Production a tournera déjà. Belé ba film belé ouais. A kendara pas Jérémy. A tournera. Mais comment ça fait que à quelques tournées na SB ne fait comme un problème? Parce que kobenga yekuna ezaki complot. Ah yakos. Olobi nini? Te wala skoto sur la siko en tout cas si j'ai mon professionnel. Parce que boule ya batu oyo bazwaki makanisi ya bana kobenga badakosa parce que ça Mama Étoile kate. Babandaki na Dacosta, na Gesho, et puis na Mama Étoile. Na makanisi na bango, ils allaient qui va détruire Bella Production. Ah, Beats. Ok, très bien, avançons. Beats na bango, ils allaient qui va détruire Bella Production. Je m'explique. Ce qu'on a les sorties médiatiques, il y a coordonnateur, il y a SBD. D'accord. À lobby. Projet na ye tant ba bengi pasi la ye ebisaki sila batu oyoyo non apesa na couleur mususu ya makambo o elekaka na SB T ezala na SBD apesa couleur mususu. Très bien. Sur C na koluka ko pesa couleur mususu ba tundeti ba Mama Ipela ba DiCaprio ba papa koba on était qui exemple ya bactérie o ya pesaki baza bactérie ya ba CD ba tiaka mwa mapeka makambo ba YouTube ba osala te ba bengaka bango susité ba bunga OK mais talent et bunga te batu wana il faut bazongisa bango na SBD po baya na couleur mususu. Très bien. Avançons. Subitement, les solos il y a quand la même émission, les solos il y a Dacosta, na Gesho et Koti. Na mona kabango ba tournera te pa na yo. Est-ce que mes attentes ezali? Wana selon ndenge ya lobaki parce que bango déjà si ba yako tourner. Mais après, ngala la pousse réflexion na musika. Dacosta leki na émission. Pas Vincent. Na kati émission tourner pourquoi yo au tournera kaka pas belle vie mais au na retournera et pas assis la té. Est-ce que ezala qui important ya ko tourner question na plateau? Maza journaliste? Non non.
ezaki important te. OK. Parce que na ko tuna ye question wala ya ko lobaka ke na la problème na si la te pour ozoluka o réconcilier bango. Or na projet déjà oyo na projet déjà ezaki ba Dacosta te parce que Dacosta a tourné na Bella Production. Ezaki Gesho a tourné na Bella Production. Ezalaki Mame Toile a tourné na Bella Production. Na projet ezalaki Papa Koba Ngero babunga bandoko boya YouTube. Voilà. Avançons. Sikoyo bango ba se retrouver na kati ya projet ya bato babunga ndenge nini. Parlons lingolo banini. Sikoyo nazo komisa oti. Avançons. Sikoyo tango bango ba ye ko tourner. Mutali bosa tourner keza Dacosta. Il y a combien d'émissions au esalamaki après tournage wana? Pour na koya ko finga Belleville que Dacosta fongoli misu alongwe famille bota. Et puis Dacosta talisi biso ke babengaki ayeba ka so ya tournage avec ça. Dacosta tango alinga kata hémorragie wana parce que là vite tu comprends que bango ba piéger nga po bana posa Belleville longolanga la motema place ya Changai. Maman langa directeur sur la pembe. Ngani na une émission no boy to vanda na biso mbale. Soki Aigle na États-Unis comme fingo pozo vananga. Yo préfère vananga to mona ki te gospel za musika po ba ofinga nga pona. Non, préféré na tika. Belleville ko mona ki te lo kwa ba ofinga nga pona yo. Bomie tikanga po ba finga nga suste. Parce que Dacosta le ko la comprendre ki yango. Tala kaza na Londres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Asali vidéo. Asali vidéo. Pour remercier. Na suka vidéo. Telo nga kanga ginga wana. Eza suka vidéo na. Na suka vidéo na ya lobini. Famille Bota. Ngana bino. Eza histoire d'amour. Donc ache d'amour wana. Pourquoi Dacosta faut asukisa famille Bota ngana bino eza histoire d'amour. Eza histoire ya réconciliation te. Mama nangai likamu munene boye. Pourtant ache d'amour wana to mona amour na kati Si, donc directement la raison de ma famille Bota ngala bino eza histoire d'amour. Donc maman famille Bota c'est qui? C'est madame Belleville. C'est Belleville qu'on dit. Okay. C'est une histoire d'amour. Très bien. Vous comprenez? Et ça histoire d'amour. Ce qu'on m'a mis toile à se retrouver qu'on a nengeni maman langa dari. Bino bolobi batu oyoyo basala raté babunga. Mais ma toile a sala ramona là. Ma toile a sali sortie médiatique pour na koya koloba ke botika kofinga Belleville pour nga mutu na kendaki ko tourner. Très bien. Parce que mon aki ke batu bazo finga Belleville. Mais cordon na sortie médiatique na ya lobby pour ba benga ma toile et ça parce que ma toile a komaki ko pesa bonjour na moi mingi pas si là. Bah joyeux anniversaire et pas si là. Nesi la yebisa ki na moni maman azo comme moi trop c'est comme na posa ya go tourner aussi vite bobengi. Mais moi c'est faux. Ce qui par une simple SMS. Oh maman lobika bonjour. Joyeux anniversaire. Ne sengi ke bobenga yemba. Et bongo bijou la reine wa fukama. Yaka la posa casting te. Sous bijou la reine à Fukama. Mais quand c'est le non bien, Namuta commis bonjour. Écoutez, tout seul. Namutu a lobby bonjour. Joyeux anniversaire. Namutu a Fukami à Leli. Naza vraiment na posé l'eau. Mutu a Fukami. Mutu a commis bonjour à reconnaître que Lelo est à mon colon. Botama na yo. Surtout que aller la rapper banderone ba ki pakete. Siko bo benga kekate. Mais il y a combien de cas souhaité joyeux anniversaire? Ne bilo bo comprendre de kana pour ça retourne. Côté wana balongwa na sentiment professionnel ba combien na ba sentiment mo boy. Combien de fois ya Gabi a combien qui porte parole ya Sil? Plusieurs fois. Koloba mabe à Belleville. Plusieurs fois. Mais autre les kana émission mo roi lobi naza prêtre Belleville benga na retourner. Babi même si la baka benga babi sonité soninde sali. Donc ba makamuni so Gabi ndoko sala wana azaki na posta casting te. Ya mama étoile des azaki na effet koleka. Bonjour na wana na yaki na effet koleka.
Toutes les mankas ici quand mamé toi loana lelo pe bimisi polémique entre bandeko na biso Sarah Tolana des mères. N'habite attends que Yaya grand frère mukolo pe na makambu yango. Lolenge o bango ba gérer sortie médiatique wana moni yango ndeni. Non, mais nga makambu Sarah na des mères si on répond on a banoka que je na tout tirer une leçon. Très bien. Dans le bac ndenge to tirer leçon na kati wana parce que leçon eza vraiment monene na kati wana leçon eza na kati eza que to za la vrai. Ah OK. Leçon eza na kati ya makambo eza que to za la vrai. Tant to linga motu faut ko linga ye ya solo. Très bien. Vous comprenez? To linga ka motu wana ya solo. Avançons. Parce que na ba famille nyonso nde to vanda ka ba problème eza ngati. Ouais. Bato kutu botami libumu moko papa moko mama moko bolanda ni me komona pe problème eza. Mais problème donc la boza vrai boza na libota boluka ndeni ni solo la yango. Vous comprenez? Maman langa ba bomba ka mabete. Parlo lingolo bani. Lelo oyo ndenge za boye biso ba goso ezala kata mususu vandi boye likamu moko salami omoni keza mabe. Poto loba yango po mabe on esani esil. Non ko kata hémorragie OK. Mais oroyoka mutu sozo biso yaya. Kolobango te. Toko beta liso na ngote. Wana mabe. To so la ngote. Hypocrisie. Or tant que to ba ke bolo bangote to so la ngote. Mabe on ezo continuer cesser. Oui parce que bato ba otala biso bazana besoin ba réponse. Voilà. Mabe on ezo continuer cesser. Et lorsque mabe on ezo continuer cesser tant que éclater victime na. Belle vie. Très bien. Avançons. Ozomona. Victime belle vie. Or mabe on ezalaki. Mais bino bozo masqué yango. Écoutez, net na zaboé bakolo balelo gosse di Kambala attaché de presse à Belleville. Bah bien sûr bah yo envier pe poste tango. Non, on peut exemple là comme parce que je veux pas que ah boy na ocha kombo mutu. Donc on cocha kombo mutu. Achaki kombo langa. Très bien. Comment créer ba problème? OK. Yango moni na ko nazoki da problème moko ya bandengwala. Yango moni na komi komichanga moko. Parce que ba finga nga po na pesa exemple mona yamba ba tu na pesa exemple kombo mutu ba bengi nga mutu isa mala mutu. Alors pour na mutu na ngesala na ko mo exemple pa nga moko. Na lobby babi gosse di Kambala attaché de presse à Belleville. Ba tu nyonso boyoki ke gosse di Kambala attaché de presse à Belleville. Très bien. Mais attaché de presse c'est un contrat. Moi j'ai fait superviseur délégué le mois dans la société de communication de Tiertel. Dans ça qui 12 ans qu'on. Mais là on sale sili. To solo li babi ce que contrat non vidé sili. De yo faut yina RTL parce que contrat non sili. Non. Tant ba belle linga ke bakina so bayoki. Ce qui peut contrer sili. Il faut nous mettre bato courant que contrat nanga et sili. C'est le monde des choses. Très bien. Et puis on reste une famille. C'est pas Belleville qui a koyako. Belleville ça n'est yo ça quoi non c'est bateau. Non. C'est pas le cas. Parce que Belleville nanga toi qui na contrat. Et maintenant là le contrat est fini. Bato nyonso bayebi ke ngai naza attaché de presse ya Belleville. Et lorsque le contrat nanga na Belleville sili na koyebisa bato oyo boyebi ke nga nazalaka attaché de presse à Belleville. Que na minute onde naza boye j'avais un contrat avec ma sœur et le contrat a pris fin. Et mais moi je reste famille Libota parce que c'est dans le sang. Oui. Et lingo koloba te ke lokola musala e kaboli biso c'est que nga na longi ndeko na yo. C'est ça. Très bien. Parce que ce que le but zonga au monde que ndenge nazaki attaché de presse à Belleville c'est que nazala ba bien fait ebele au Belleville parce que Belleville m'a accueilli dans sa maison. En dehors ya kozala attaché de presse na ye na ko malem so aza mukolo na nga na ko malem so ndeti leki na ye ndeti petit frère na ye so nazala ki naza mukolo na ye na ko ndeti grand frère na ye aba nous partager na nga mama ka mususu oyo pe akobet le mo lisolo pa mutu te. Parce que kozala attaché de presse à mutu donc naza tout proche na ye. Tout proche. Donc ça mama mususu akoyo kata lipa la nga boitoli mais tant musu ya derlinga okata te. Okata te c'est ça. Donc c'est-à-dire que intimité moko boye et comme rawala. Donc c'est-à-dire que ceux qui tokabwe na musala na ko inaité parce que tokabwe na musala parce que c'est le contrat cause à la paix abibo na futa ghost mususu $2000. Le roi contrat sili
na lukano derling a remplacer le rôle aza mutasika na rôle bané bon na pesa ko 800 nyo sa pesa na ba calcul très bien et ça peut na ba calcul yo peut tala au bénéficier na ba bien fait pe mutasali c'est ça ce qui ne bo vanda kana monike neto vanda na belle vie na monike na likambo moko bo asale ke za bien te o lenga la ko beto li solo pa mutu to na kango la mutema le quoi to misala andor ya musala neto tika la kimiro ya na ebisio que maman tout cas le ben nga boy sala nga pasi pourquoi le ben nga boy nga la sala ki ngo pona boy te mais tant on répondre nga boy boy tout cas na nga ki bien te aza mutu tant kimiyeye soka le mona ka les akio ce que senga s'excuser à ko s'excuser ce PC que a s'expliquer que l'aime sur comprendre que ngo mabe elle va s'expliquer mais exacte que toi tu laisses la personne oyo yo moni mabe ya lobi na yo yo ko bet la mo gérer comme detox là ça devient une autre chose très bien. Là, ça devient une autre chose. Parce que toi, tu as lango gérer comme detox. Gérer comme detox, ako yoka kaka, oyo ngagos na yebisi. Très bien. Mais retour à Belleville, il y a koyoka moté. Donc carrément Belleville m'tobsani. Oh bi mama be. Donc il y a d'autres choses qu'il faut éviter. Donc c'est-à-dire que nga na tiré les leçons par rapport à ça. Les leçons nga na rejoindre la zone à 4 jours, ça que photos à la vrai. Très bien. Tant que tu linga bastar ngo to ya ko booster bango, il faut que linga inan na ndenga solo après ce que yo ko booster, c'est très important. Au bêtis c'était na likambato za vrai. Ouais, ko ba olobake, mlanga baba les abakuka na lobateke ba olobake famille bota surtout ba communicateur a bevi boza vrai te. Non, écoutez, na koyebisa même babaku. Ndenge pe bango pe bakindaka ko booster star na bon faut ba linga pe si la pe de vrai. Yo mona balinga yete. Et ça juste une leçon je veux que les gens va tirer de part et d'autre. Parce que ce qui baza vrai te. D'ailleurs kutu babaku d'ailleurs banango kutu de baza vraiment ba rappeler vraiment sérieux vrai te parce que so talo komona ba kotsa ka sila na ba makamu mususu oyoyo et zongisa etina na se. Très bien. Ce que moni lelo auto sur la que Vincent une stratégie qui a récupéré da Costa a récupéré banani pour ba ko tombola c'est par rapport que ba tuana ba za frete ba benganisa ba rebelle ba finga ba tebele très bien ba za frete ba finga ba tebele ba za victime na bango écoutez les internet tout le monde ba tout se voiler ba fasté les internet tout le monde tout ça se passe dans la télé, et voilà. Très bien. Et ça, photo tirer des leçons. Parce que quand on a ça, merde, n'a pas na yo, au bien émission. N'habite avant émission au sogi depuis mon côté moi na restaurant c'est sur moninga. Non, na monioté. Au moningate. On comprend. Au moningate, tu m'as appelé na yé. Tant aussi ça na émission na ju blog na la chaîne so merde. Donc moi je suis pas des amis au Vandara, en dehors ya Musala, on a dit que ceux qui te vendent nae, te le barne maramba belle vie. A koya ko beti langa li solo moko boitango mususu ya bienté et ko tina lem sunga pena lo bane pe bienté mais le ko ngala za vrai. Faut na éviter na ngango kaka. Et puis éviter. Na comme na zalaka, moi je ne travaille pas na ngana ndako pour éviter gossa loba ki boy, gossa sala ki boy parce que na za vrai na belle vie. Vous comprenez donc makambu ya Sarah na makambu ya Demer to tirer des leçons que ndenge to yaka ko sala ka musala oyo ya ko booster ba star na biso photo to chité na biso déjà et puis na beta c'était na likambo biso nde toza ba star te parce que ba te belé ba commencer la ba confusion yo ba to ba ya ko tala ka yo étant que pro belle vie babi ki oza gosse di kambala lobelaka belle vie madame belle vie bato yo baza ba fan na belle vie nde ba ya ko landaka yo po babi ki yo za pro belle vie et comme ça star ndeti belle vie te très bien comme komona ki na koya na lobi n'importe quoi na combat belle vie je m'en fous pour nga ba yebi nga pour nga la yebani non bato na se ba tiki chaîne na yo okoza na 150 000 abonnés ba tala rote très bien batala côté parce que batouana ba ya pona yote ba ya ka soutenir parce que yo soutenir belle vie le roi ba linga ka belle vie ba soutenir belle vie nde ba soutenir yo pe eza makambo oyo biso to gardaka ba bandi na biso oza journaliste zala journaliste
to tika ko mitchaka na ba place ndeti olobelaka fere olobelaka fali batu ba chayoka yo ko mona ke ko manquer fere to fali rester facilement ko batu déjà batie binga eza berrer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Gos Kitambala. To comme na biso na suka ya émission na biso ya lelo ezaki vraiment kitoko ezaki clair. Échappé na loro morote. En tout cas merci liloba nini okoki koloba na ba famille libota o lelo baza na trouble kotala ndeko demain on ndeko sarato la ndenge baswaneli famille libota belé bazoye ba nini te eloko nini ko yebisa bango en tant que communicateur et communicateur ya madame Belvi. Non mais écoutez, je vous dirais famille libota restons unis. La star c'est Belvi qu'on dit, personne d'autre. Très bien. Ah, la star c'est Belvi qu'on dit, personne d'autre. Donc Belvi so azande ti wera, ande ti fali. Donc c'est-à-dire que batino so ba cause à la té, film né, tu te consommer. Parce que biso ndeto ilingara Belvi. Donc la star c'est Belvi. Oh non, c'est à gauche, c'est à droite. Biso etali biso te. Biso focus ta biso eza film KO. Merci beaucoup. Chemin de KO. Chemin de KO. Merci beaucoup Yagos Bambote Nayo. Na baye tout batali yo surtout to banana ba fani ya batu ya madame Belvi ba famille Libota et puis biloba no ya suka pona émission la biso alelo. Non mais écoutez famille Libota base à Londres me ba soutenir biso pe moi trop ba la maman chérie moi si ba maman Claudine Bokatola ba maman José Le Sadisu ngala baksara mava la muyemba pour pas à Londres voilà maman bato ba soutenir nga moi mukepe wana batika nga te ndeti ba maman la ngai bibi kamba na Suisse na bébé voilà ba maman la nga na sur Chanel motema papa José pas à na Bruxelles Jacques Mukoko na États-Unis et puis base à TikTok mère base à TikTok maman la nga Rashuker famille Bota TikTok famille Bota TikTok voilà maman la nga Rashuker maman Marina Tabo maman Marina Godwin maman Marie Tabora ba respect na bango donc voilà ya Sylvine Jolie respect na épée donc voilà. Merci beaucoup merci Nayo Yagos. Merci. Na ma invitation nanga. Merci na ba famille Libota nyonso na lingi bilombingi. Maman Edith Nyange depuis Hollande, mère adoptive ya batu ya Clarisse Plasma Pitbull. Borozwa d'abord borozwa émission Pitbull Kalami. Te po ba fa na Pitbull ba otuna. Borozwa e Kalami te quelque part na émission. Mbotebele na famille Kamiende Momimba na Londres. Là c'est ma famille. Mbotebele na Pretacolor moi c'est Mondele depuis France, ma grande sœur chérie. Mbotebele na ingénieur. Na benga notre gérant na benga ingénieur. Ah, na commission ingénieur. Notre gérant Payou mbote na vraiment belé et puis na ba base na yo. Mbote encore na maman nangai maman Madongo malapa trop na muto ya banana darling depuis 2014 Madongo mamwasi ya batu ya Fiotingoma maman bambote na vraiment belé mbote na batu tout balingara CPI alingi bino mingi tomonani na émission oyo ekoya tomonani ba